La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte nanga na chaîne de Santivi, la collecte nanga na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir. Na ere écoute libino. Na pesi bino mbote na komo na Yesu. Tikete nzamba lola. Azo lokum na mama o. Tikete nzamba lola. Asala ngano bolam ozola nemisa. Na ngongalo sotu écoute liyo. Bande konangai o ezali émission na biso ya bakwa Angola. Nde na baka émission so bakwa Angola. Banso tuna ke la star akwa Angola ngolo banini. Bakwa Angola vedingo baki bakongole bangolele bakongole anga biso tozali moto moko. Yo mona lobaka bako Angola. Na kata mabi ya Star TV bande konangai to salaka nyonso to lobaka pe nyonso to sala ba analyse bagake le kanaka nyonso tu oyo ezali actualité mozo kana comité so bakwa Angola ne na uto loba awa elekaka toujours na kati ya mabi ya Star TV. Na mabi ya Star TV bande konanga to salaka pe suki obozo molo bande konanga ezali periki ya koteka. Oyebi kazali intéressé bande konanga so na 6 émission. Pourquoi pas au contacter nga ozo apérer kino ya kitoro ta babi talani de c'est la star babi miso papa toujours c'est pela comme habitude balobi bo bouquet basuki na bino babi o commande ba perrique na bino place ezali vedi que to ko poster bino babi toujours na kata mabi ya Star TV tozali na assurance maladie balobi oyebi kazali intéressé assurance maladie bande konanga contacter toujours mabi ya Star TV na numéro de téléphone ezana ozanga ta repasser bino numéro ya déclaration Yannick assurance babi na kati ya assurance na biso bande konanga tozali na nyonso so lingi ozo assurance ya biloko na ndako so lingi assurance pe ani bande konanga ezaka ndenge bokoswana Yannick assurance ako expliquer nyonso tout bande konanga nde na bakena moment to komi ezali ma très important que ba famille et que obi kazali responsable ya ko na assurance maladie ko za l'assurance ya vie ezo coûter lango moins cher bande konanga makamebe to zo négliger ngo for nothing mais c'est leur moso to so assurance à vie bande konanga e ko aider biso européen ça peut ba na biso mutu pas et que ça peut ma famille peut mutu pas péter et que ça peut comité ça va quoi Angola mutu pas péter nasi na lobby et loko balobi merci beaucoup na bande ko bozo de près de loin merci beaucoup balobi na Christopher Songo babi information na dotanga kombo na avec respect hein donc na bongsa na nsuki na bongsa na moi bluzu nanga na bongisa ngo bien na make sure que vandi bien si mana tangi so comme Christopher Hermos ko na tema kolo malgré tout na osala passeport mais na matima ko likolo balobi merci beaucoup na Christopher Songo babi na répéter comme on a des fois babi mo balo azanga ke le côté na poche na e vedi so lobi na juste au monument chwaka ticket nzamba lula salo bolamu na soutien ozo mema na kata mabi ya Star TV na likoni o baksa makasi na kata mabi ya Star TV o mona ke moto zo kufate pa mate Christopher azana peme azo likoni moko pembeni ina bande konanga to sa beza soutien na kata mabi ya Star TV oyebeka sepela façon na lobaka oyebeka sepela na façon na misu na ndenge ezaminene boye oyebeka sepela na accent na ngai ne na sexaka accent eba moko prononcer ba mote moko sexaka elingo na ko stress. Pourquoi pas au soutenir chaîne à biso ba kwa bande konanga ta la star le do sa l'émission na micro on a benga ngo micro ya likoni bande konanga na ose na ngo émission babi raya kitendi étoile mboka na kata France ozawa pe babita star na bina lelina hein en pleine mission quoi na ose l'émission na likoni ozawa pe babi les grands réfugiés na kata Londres ozali wapi la star na bina ose la émission na micro ya likoni weza makamakala biso to sopani na kata mabi ya Star TV mais peut-être naza bata minene pembe na ngai babi John Spirit na kata France babi olobi nini babi na boki déjà libana John Spirit la star mbalasima naza besoin na lekana émission na micro ote s'il te plaît bo sunga émission na bino ba kwa Angola
Merci beaucoup babi na jitsemi des boss babi des boss la star azoze la kaka balobi merci beaucoup na soutien na bino merci beaucoup na Yasmine petit frère de Jésus na kata France na peso merci ming sans oublier balobi Chancine Vula na peso mbote ming na peso mbote na babi na Dadi Ilena na kata France na peso mbote ming sans oublier na peso mbote babi na Thierry wayamba na kata France na peso mbote mingi babi azobenga mikolo la grande dame baloba bongo boko papa na accent ya boina sala ba émission na ba servette babi la star faut la tarakabo ezo sala bien merci bona ba remarque na bingo ba kena yo kana zo sala kane bozoloba babi sans oublier balobi JP Boaka na peso mbote peso zali na mboka France sans oublier na pesi papi Chesco Moko na kata France na pesi Olivier Vita balobi na peso mbote wana na dozena na peso mbote mingi babi merci beaucoup la bandeko bozola nanga biso za na kata Lille bandeko nanga merci beaucoup bo aimer vidéo bandeko na bo partager vidéo place bozali pour que chaîne biso comme munene ayebe kalinga kama Mabia Star TV anga kopesa nga bizo za musiko zo occasion na te na peso occasion lelo na vidéo na zo sala biso no bandeko nanga aimer vidéo ta commentaire bien ta mwa mutema e ko sala nga mwa bien pe mateba bi la star azali mutabolingo naza bezo bolekisanga amu na cadre ya musala babi amida toko ozawa pe na kata Panama babi la star aleli ba na zambe na bezo amu na bino na kata Mabia Star TV bandeko ngo soutenir nga na zana person na bino kana ba ka bandeko ngali koni moko epelisaka moto to soko ba komi bali misato ningo ba ke likoni wana epelisaka moto mingi babi merci beaucoup na o de jour partager merci beaucoup na o aimer o ko peut donner le moto soko partager vidéo bandeko na ngaka rapana rusunga la star émission na ekene liboso pa matin émission ba ko angola ekene liboso yeli bandeko na lelo to yesu na kata Mabia Star tenu to bakara ke to le blaka nyosa tout le lot to ko le blaka to ko sala ba analyse ozali ko lekela comité ba ko angola bino mo boyebi ke na mboka lelo eyindi koyinda batuma désordre kuna bazoyima batu so bazo sepela mutu na mutu aza na sentiment na ye oazo na kata mutema na ye yango tozo lobela lelo à propos etali ndeko na biso Vital baba Vital bande bo comprendre pas na sebo message nga déjà dans le long de to lobela to ko sala analyse na ye makamozo reni na mboka na biso na Congo nazali nga moto bande ko nga naza na invité nga azali atozane na tozane na kata téléphone awa yenga na bano tune ba question ya bano ko répondre nga azali papa moko azali mayele mingi so na esi bino azali mayele mingi bato abonde yango tozo luka na mboka ya Congo balobi oya ko sepaninga ko bande ko nga contacter toujours Mabia Star TV donc ozanga ta ko passer bino numéro na ye balobi to bande émission na biso na bano ko tune ba question ya zo répondre bande ko nga bo aimer vidéo bo tia ba commentaire na bino ba commentaire ke zo sala ke musa na biso ke de liboso to bandi émission na biso bonsoir papa nanga bande ko nga ne na lobi kaka ke nazalinga moto nazana invité na ngai azali papa na biso alobaka kitoko so na bien alobaka kitoko ye nga na bano poser ba question ye akozongisa e bande ko nga bo banda ko partager ba vidéo place bozali bo partager ba émission oyo ekosala biso bien makasi to yambi invité na biso. Bonsoir papa. Oui, bonsoir maman. Boni papa. Amen. Tosepeli koyamba yo na kati ya Mabia Star TV ticket nzamba lola asala obolamu nzamba lola abakisala yo na temps oyo permettre biso to zwa tana yo soki po ko loba pe makasi ekosala biso bien makasi so awa to yo solo na ye à propos de tali makambo ndeko na biso caméra. Bonsoir papa. Oui, bonsoir maman. Yeah, na sepeni koyamba ona mokola lelo na kati ya Mabia Star TV tikete nzamba lola salo bola munzamba lola abakisela yo na temps o pesi biso na kata Mabia Star TV. Merci mingi. Papa na biso oyebi ndeko na biso caméra. Oui, bien sûr caméra toyebi nombo ma Congo ba yebi si dans le monde ba yebi caméra. C'est une figure emblématique politique et bah on fait pas les gars na bande de l'école à l'université à Kinshasa ba yebi caméra en tant qu'assistant en tant que chef de travaux voilà. OK. Tomoni babimisi papa na biso frère na biso caméra et pression na yo ezali nini comment la tomoni ba libérer ye. Bon caméra toyebi ke ba kanga caméra lelo tomoni babimisi na ba image personnellement impression na ngai ezali impression moko ya ba point d'interrogation. Donc
eza ya esengote eza ya protestation te. Donc nazo se poser ma question. Voilà, c'est ça mon impression. Si qu'on est esengote na ndenge nini soko funga mama muke place wana. Parce que naza trop confus, naza vraiment la confusion. Caméra bimi, oui, tomoni to sepeli, ba miso ba sepeli te. Mais nga personnellement nazo mituna mituna jusque là, nano na simplicité pour na paix sa position ngai parce que confusion eza moi mi. OK. Est-ce que ndoko na biso caméra a outi ma prison ya solo ou bien pas? Selon yo. Ma bien Star TV, bien bata média botuna ba mituna moko er mo ya otumo la batu ou bien au fait, monsieur caméra je sais que tout le monde a publiquement que ba kangara ba kolonaka ye. Mais pour otuna ngai que soit outi prison ya solo ou pas, et sengeli bandeko ba na prison makala. Ba ye saka biso pe que caméra zaki na pavillon boye na chambre numéro boye. Mais ce qui est information à tous les Arnaïangote, nous avons dit que outil prison, nous avons dit que outil prison. Comment ça? On peut expliquer comment ça? C'est comme ça parce qu'on dit que outil prison, comment ça? Est-ce que pendant ce qu'on outil wapi? Wana ba mo ba ile place azalaki. Ye mo ga ile place azalaki parce que ça azaki na makala, il fallait to yeba population yeba azaka na pavillon ni na chambre ni. To mona exemple ya ba Dieu Mindonga la zara na prison, pavillon zala yebanaka. Parce que comme Lumba bazara na prison, pavillon bazala na chambre yebanaka. Moku na uti prison. Pavillon moku na zalaki na chambre moku na zalaki yebanaki. Mais la caméra etikalo yebanate, azana pavillon nini, azana chambre nini. Ya on a vu que jusque là azana multitude de points d'interrogation. Voilà, c'est ça. OK, merci beaucoup papa. Ozo répondre ma bien makasi mingi. Est-ce que justice et sali musala na yango malamu ou bien pas selon yo? Nande ko mona ndeko na biso caméra bini juste ça musala ngo malamu. Moni eloko ba bengi justice. Justice e faut ezala eloko moko ndenge lobi justice. Mais na se ya mokili oyo justice amala mezala raté. Parce que le seul vrai juge est Nzambe. Il a équitablement. Donc, il y a une justice, et la justice est équitable. Donc, la balance, 5 kilos, 5 kilos. Donc, balance. Mais justice, c'est mon kilo. Bon, justice, ça dit, oh, ça y est, on s'en a bango, on va condamner qui est, on va binifier. On va dire parce que, ça va condamner la population, on va condamner pour la boye. Alors, on va binifier l'IEP. Est-ce que la population est pourquoi va bien lié pour l'interrogation? Donc, justice, par contre, on va y ni les cas, ni les qui, on va bien ça. Est-ce qu'on peut expliquer que ce malam place ou ana vraiment? On peut expliquer que ce place ou ana malam, ce qu'on fout, mais ça la biso bien ma case. Mais je l'ai dit auparavant que il y a vraiment confusion. C'est tellement confus. Difficile à comprendre. Justice c'est ça le musala yango ou pas, c'est difficile à comprendre. Pour moi, la justice c'est musala yango, il faut pas avec sa population que voilà point A, B, C, D, yango il fallait que M. Caméra s'est trouvé libanda. Mais ce qui est clarité et égalité, on a une justice mise et comme une mise en doute. C'est ça un peu. OK, merci beaucoup papa. Ozolo m'a tellement bien. Et donc comment on a insisté, la vraie justice c'est la justice de Dieu. Nous avons agi équitablement. Wow. Justice à malamu ezalika justice à Nzambe. Voilà. OK. Papa na biso merci vraiment on a se prendre ozo répondre bien ozo kenanga maleme mingi ozo manga likolo makasi te mais ozo manga toujours na se ezo salanga bien makasi mingi. Siko papa langa kobima na ye ezali provisoire ou bien comment ça ko expliquer parce que nous ozo mona. Personnellement, na banalise na salaka comme il y a caméra, bazo be yango liberté provisoire. Liberté provisoire na éviter liberté provisoire, bon ça va. Mais ce que je sais est que na wuti ko tanga Afrique mo na jeune Afrique le dit et ce caméra akoko bima Congo te. On était permis à port, on était permis à frontière, permis à aéroport, ainsi de suite. On attend quoi, papa? Dans l'article, on a Jeune Afrique, journal Jeune Afrique. OK. Et
lobi que monsieur Kamere bako komona ete pembeni na port ya aéroport c'est-à-dire na frontière ya Congo bako komona ete pembeni na frontière wana oyo nga na tangi na article wana ya Jeune d'Afrique et balobi que monsieur Kamere ba libéré ye pour bamoni ke état de santé na ye ezoko se détérioriser ezoko ma grave soko matama foli muke papa please. donc ba libéré ye pour bamoni ke état de santé na ye ezoko s'aggraver ya on a le vu que mituna je suis en train de me poser des questions confusion les amakasi donc liberté na ye so les provisoire ou pas donc la justice doit se faire justifier auprès de la population congolaise voilà donc pona yo ozo ndimate il y a on a vu que la justice congolaise doit se faire justifier auprès de la population congolaise parce que ba lobby ba magistrat ba monique santé à Kamere ezaki grave mais mutuna ngana tuni yo mindonga la dara na prison magistrat ni na keno visiter ye ba loba ke ba bimisa ye je ko muluma dara na prison ko sanza makila magistrat ni na tenya ke aza grave ba bimisa ye bon surtout tangi kaka ba owana et ba prisonnier o ba kota ba prison makala et ba magistrat ba zo sa ko na ba prison nyonso ya Congo ba sala nani aza malamu te ko ba bimisa ye pona état de santé na ye pourquoi ils vont sala seulement na Kamere ce qui sala mindengwana wow point d'interrogation siko batiki ye si quelles conditions c'est là batiki si quelles conditions eza ba conditions moko te bien ndenge nini mais yango na lobby soki batiki ye pour lelo et comment pesa makambo zo makambo ye apesi nini po batika ye bandela nano lobe loko place no lobi nini mais lelo ezalaka pesa makambo ozo makambo na ndeni ame batere makisha sa wana te okay pesa makambo ozo makambo sibo ye apesi nini po batika ye est-ce que eza seulement pour la condition sanitaire na ye yango batiki ye point d'interrogation soki eza pour la condition sanitaire na ye combien de bateaux baza plus grave malade na prison que ye mais bateau wana bamonaka ata libanda te yango nalobi ke kotika na ye eza na baquestion ebele bapoint d'interrogation eza ebele donc la justice congolaise doit se faire justifier auprès de la population congolaise wow siko selo yo tokoki koloba ke akoki kosamba lisusu bien te soki azongi bien ndenge nini kosamba ne koki kozala lisusu ke bien lobi mpe bakoki mpo kobengisi mpe asamba lisusu bien ndenge nini mais maman kopotana te ke monsieur Kamere asalaka d'abord recours wana barejetaka yango ah bon juridiquement parlant aza na droit ya combien de recours ya kosala parce que on combat pas la justice, on combat pas les tribunaux. La décision du juge est moko ezalaka irrévocable. Donc juge décision na recours, je conclue wana na recours et comme la soit baki qui s'appelle na yo, soit ba matelo peine so juge aza na kanda. Alors recours na ye salama na condition nini? Soki baki ki na condition wana. Est-ce que soki ki no samba lisusu maintenant pour sa population pourquoi va bien en liberté provisoire nini oya na sima suite nango eza nini akino samba mokolo nini akosamba na raison nini eza révoqué ou pas donc c'est la justice congolaise qui doit se justifier auprès de la population congolaise nde nazo yebisa yo mabia o eza makama mikolo eza babala likolo c'est ça un peu sikona otomoni ne papa na biso frère na biso abimi libanda eningo loba ke Kamere aza quelque part aza pe innocent na ndenge batike parce que makambo elekaki ba série wana o Kamere asalaki biso toyokaki na ba news partout na ba YouTube makambo ba mota mbongo wana eza eloko moko ya ntaka te mais komona ke batiki ye ezaki batiki provisoirement ezaki akozonga lelo bien lobi te mais comme si et moneni comme si Kamere aza innocent bien comment maman na zo songa toujours les camarades na yo que la justice doit se faire justifier auprès de la population congolaise parce que oyo so bakangaka ye kuna biloko oyo bungaka ya l'état eza biloko peuple congolais muté bungaka bakangi ye mais na siko lokola batiki ye est-ce que tokolo ba ke aza innocent pande otuni
Mais moi, je vais dire ceci. C'est Jamal Azawad. Nani, papa? Jamal. Oh, aloba vérité. Ibanewana, aloba vérité. Azawad. Wow. Aloba vérité. Il était batiki. Ce qui aloba vérité fait azali. Pas bien, c'est une liberté provisoire comme ça. Tout le monde a eu des bandes. Bon, soyez parce que Bazaba est innocent ou pas. Ce qui est innocent. Maintenant, nana bimi le kuta. Nana bimi moyibi. Ma juge, justice ou bien ministère public. Wow. Soka za innocent, bon à l'État, bon à peuple congolais, et qui d'awapi. Nana Zoa, Jamal, donc c'est Jamal Abima, aya rozon bon à peuple congolais. Wow. Donc, nakolo bake, monsieur Kamere, azala innocent ou pas, bisoto le peuple congolais a éviqué, bon à l'État et bunga, na motu ya monsieur Kamere. Donc, on a dit que la justice congolaise, ce qui monsieur Kamere a prononcé innocent. Donc, la justice congolaise doit se faire justifier auprès du peuple congolais. Il aura peuple congolais et Kenda Wapi. Il aura peuple congolais et Kenda Bande Kolanga, to kati na mwa muke total ndenge monsieur Kamere abimi ndenge ba famille na ba sepelaki. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour la fête. Comment c'est la fête? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour la fête. Comment c'est la fête? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci pour le bande konanga na si bomoni ndenge Kamere akota ki ndenge ba sepeli koya na ye donc mutuna mutazane sengo na ye selon ndenge sepa la Kamere be sepa Kamere nete mais biso tozo sala toujours analyse ba continuer li solo papa le bano li solo to bakoloba. Oui, je disais donc papa so ko funga ma vraiment ozolo bonne mtozo banga ozolo bondere mtozane loko koloba te donc oza trop malili trop makasi hein. Non, mais nous sommes trop technocrates. Dans le sens que j'ai dit. Vous avez dit? Je suis trop technocrate. Donc, ok. Justice congolaise, il faut rien s'appeler peuple congolais. Si M. Kamere sera déclaré innocent, bon à l'État et Kendawapi. Nani a bon à l'État. Bon et bon gâte et bon gâte. Ce qui est bon à l'État et bon gâte. M. Kamere est innocent. Pourquoi l'exagérer tant en justice? Parce que les magistrats, parce que la kawana en justice, va foutre à Bango. Avocat, va foutre à Bango. Donc toutes ces dépenses-là, et vous avez un trésor public dans bon à l'État. Donc, mbongo bongi, vous avez dépensé mbongo dans le Kuta pendant que M. Kamere est innocent. Sauf que M. Kamere est innocent, va faire ça sur coup, il y a des dépenses au Basalaga pendant le procès wana mobimba. Mbongo wana, vous avez une caisse à l'État et qui est dans Pamba. Donc, je ne peux pas dire que M. Kamere est innocent ou est innocent. Justice n'a pas eu sa vie sur que est innocent, toi est innocent. Si quoi est-ce papa, est-ce que yo moza si man justice de ça au Congo que un jour le la boutou ba ko tel maba que M. Kamere n'a za condamné boy M. Kamere aza innocent. Est-ce que moza si vraiment justice na biso au Congolais ekoloba vraiment na ndenge makambo ndenge zo kendele. Moni Nando soka ameli mutu. Hein? Mutu azala munene. To azala mutu. Nando soka ameli mutu. Eki atangami na mongongo. Nando asanza kate. Ou bien, nyoka oto benga boa. Boa soka ameli mutu. Azala muki azane atakami na mongongo akosanza ete. Akosala nyonso abano mele malembe ti akokota nakati libumu na ye. Cela veut dire que la justice congolaise, pas consciente, ces magistrats, pas conscients,
monsieur Kamere azala innocent to azala innocent moko takati na bango azate or bima a se prononcer que bolingisa biso procès wana ezaki ya lokuta bakoloba te ezala lokuta bakomela yango ezala bosolo bakomela yango donc batiki maintenant batiki peuple congolais na mbwima batiki peuple congolais c'est-à-dire na confusion batiki peuple congolais na koyinana à propos ya procès à Kamere. Donc la justice congolaise doit se faire justifier auprès du peuple congolais. Mais bakosala yango te. Voilà. Wow. Wow. Siko ningi tolobake na nyonso tout omoni ndeko Kamere abimi. Engo bake justice na sepeza makasi te parce que bakuwa bambongo o batangaki. C'est là ba mbongo ba biko Kamere azwaki bonabo. Bakuwa ba mota ya mbongo balobaki. Est-ce que vraiment bakoyi ko ezala keza santé yango? Tomoni santé ata police moko ta zo siffler na se demander to mona ana ba poto awa au moins ba libérer mutu moko boye provisoirement azala moi nini otomona ki moi police moko aza sima aza surveiller mais komona ke yena moi si bazana mutu ka baza à l'aise yango moni eloko mingi ekamusi biso makambo ya Kamere c'est que biso ba congolais biso ba zéro to kosale Kamere makambo kayiba kimbongo po matin c'est parce que ça que ça solo kobima na ye papa engeke zala bongo te anga zala sona moko pembeni sona ngazo surveiller mais komone na mwasi ne basala bango à l'aise mwasi nazo kumba ye azali boso donc na sens wana mais yango na lobike yango na go bana yoke eza lokola mwana soso azotia makelele omona ndi tozala so omoni mwana mokilo na aye ozotamba na balabala mwana mokilo ya atumboli ya kini cela veut dire que eza mokolo moko avani pembeni azotinda ye eza mokolo moko azosurveiller ye mokolo wana azoluka yo réagir po baya c'est-à-dire mwana wana azosala makambo nyonso na protection ya grand frère na ye ya mokolo na ye c'est-à-dire monsieur Kamere asepeli pa bimi na prison oui mais le reste wana oyo etikali tomonaki monsieur Bakonga Willy Bakonga oyo azalaki na baekole ya lokuta na nkombo na ye ayibi mbongo ya ministère ya enseignement bakangaki ye babimisi ebelelo azalaki etene longonde o yibaki mbongo ya covid ministère ya santé bakangaki ye asali combien de temps na prison aza wapi baza libanda donc c'est pour dire da batika bango nyonso baza libanda bango nyonso aza libanda Willy Bakonga aza libanda et maintenant donc malheur au peuple congolais parce que biso ba politiciens tozo trembler peuple na kati ya poto oyo nyonso ezosalama wana yango na lobi. Donc la justice a un mot à dire dans la population congolaise, dans le peuple congolais. Parce que vous façonnez et comment vous voyez, vous fabriquez et comment vous voyez, et ça le kuta, et ça le solo, mais vous voyez objectif na yango. Alors, vous se justifiez au peuple congolais, parce que le peuple on a zota la vie non, biloko vous voyez qu'il y a un peuple, et ça va vous dire Bakonga, et ça va éteindre les longonde, bah il y a qui biloko ya peuple congolais. Maintenant, faut pas se faire justifier. Maintenant, il y a vous encourage à vous le vaquer. Wow. Merci beaucoup papa nanga ozo batele mabia papa so to moni na Kinshasa na veni Kabinda moto epeli peuple etomboki pona nini papa to moni na ba réseaux sociaux na veni Kabinda si je me trompe parce que ya veno na prononcer mais na ebité moto epeli peuple etomboki suko peuple etomboki pourquoi on est pas en esengo mutane na prison ba bibi mais peuple tomboki parce que so moto epeli na veni Kabinda moto epeli pourquoi est-ce que le peuple a que tomboka na niveau wana maman est-ce que makam nazo bana yo zolanda te et lo bande konsola ba ke oh peuple ndeni no oyo zo comprendre ngai te nazo comprendre papa ngana za besoin de fungwa mata nazo na lo baboye lo ba ki ne bandeli ke likambo eza na ba question mark eza na ba point d'interrogation et puis impression nga otuna ki nga na ba ki impression nga eza ya ba point d'interrogation je vous devez informer ngai que peuple wa bino bata media ce qui moni que peuple ba tumé ba pina venir Kabinda c'est-à-dire que ba manifester mécontentement na bango ami sous baza mécontent Comment se peut-être la ndenge nini kala ndenge ke lokola bozuwa azwaki na Congo abimisi tango ba sepelite po to ba temiso ba sepeli ba miso ba sepelite au juste ce que peuple tozo linga nini azotumba ba pine ba sepelite ndenge zo ba dans le sens que biloko na bango ba yiba yango
mutu aza accusé soi-disant de mutu ayibaki mutu wana aza libanda condamné 13 ans de prison asali même pas 2 ans même pas une année aza libanda bawuye bakonga bayibi mboka na classe baza libanda mais c'est le peuple qui maintenant est-ce que vous avez un peuple il y a un peuple là qui est baza contenté donc baza contenté il lo ko wana nyose yi o bayiba est-ce que les zones na kesa l'état toté est-ce que va besoin de bango parce que besoin ici bambongo wana toté bobimisi ba una raison ni so qui a maladie est-ce que na prison kuna ya tiki pas maladie mon souci kaka yemo taza maladie yango so mona ndenge zo informer ngai yango moni population ba CPIT na ba décision oyo ba juge ba yango na loba yeke justice congolaise eza na devoir de se justifier devant le peuple congolais. Est-ce que yo kayeke justice congolais ko sala ngo papa c'est ça le problème pas matin qui chasse mote peli hein mote peli papa mais le kola toza bato to vivre na autocratie na système moko ya kwata mutu moko te akobima alobake population bolimbisa biso na oyo tosalaki baza wana sikoyo soki moto ezokontinue kopelaki okomona baya kopanza polise na nzela babana koboma bato babana kobeta bato masasi batia bagaz lacrymogène te bakosani ke peuple wana azoreklame badroit na bango. Donc peuple a réclamé ba droit na bango ndenge ba bimisi caméra il fallait pas ba bimisa ye il fallait d'aller na prison tout en blanc bazwaki bazongisa eza bongo selon yo peuple faut amona clair na ba décision ba juge bazwaka peuple fallait amona clair na mbongo l'état o ebungaka peuple faut amona clair na peine o bakatela caméra peuple faut amona clair et puis mbongo ngo pe ebunga na Congo olitika na Congo misusu kena pa ya Jamal na Liban Jamal bana bana ni banda bakima est-ce que peuple congolais a ko se fait biloko wana wow ou bien ezali ba chiffre mo bazongo pesa ga européen mais ezali ya solo te soki ezali ya solo est-ce bon ngo ezongi na kesa l'état voilà mutuna ya peuple azana esengote mais tant musuba ko so pe mbongo pe na kuzu parce que to babimisi na kuzu pour tout le monde a la poto a se ba bimisa mutu moko boye tango ebungaka ezalaki publiquement parler que mbongo l'état ebungi ebongo ndeni mpona ozongisa mbongo l'état bazongisa ona ndenge na kuzu ngo ba ke justice na biso eloko esala ezala te soki ta bayibaka na public ebima na miso ya bato na TV bongo ndeni na kozongisa ezonga na kuzu kasi pa babimiso na kuzu tomona na poto awa so tomoni pa ke mokonzi moko asali mbeba moko makasi ne ba caméra basala tokoyoka ngona ba news babake bazobimisa mutu bodati boye pona liberté provisoire na mboka mundele ezalaka soki eloko bongo esalami mundele akosala saisie ya biloko mutu wana ba bloquer ba te balobana nge ba free ba account na ye nyoto ba kangi ba compte na ye nyoto ba bloquer on va récupérer biloko oyo ya l'état ya yibaki est-ce que pas na biso kuna et pas na ndeko wana et salami ndenge wana mais toke ka bakanga ba compte na ye ba compte banque toke bakanga kiango vous avez d'évidence kasi ni toyoka kiango papa toyoka to mona ma na nino na kin ba lobengo bakangi ba compte sa bac ni tout ça boyoka ki mais est-ce que justice a biloko wana wow donc pour yo acte et salami nommé ezalaka te na lobaki ne bandelike la justice a un devoir de se faire justifier au peuple du peuple congolais na zo phrase danga yangwana. OK merci beaucoup papa siko pour yo eta ke molobeli pe ya mboka boza batu boseli ba politique babenga ni politique bo comprendre na ça toka chilo za boseli ba politique mi na bamboko oya poto eta ke yo papa yo yebi okoyiko yebisa mokonzi na biso nini tango ozolo balika mona des vidéos ko panzala ba mourez na bo aimer vidéo bo partager please oyebi ce que président ya biso Félix eta ke yo okoyiko lebele nini na acte salami Félix ayebaki kobima na ye bien ayebaki te bien juste comme te bimisi be ndenge nini bon dans toute chose ma benyo c'est ça la marance et quoi il est numéro 1 on le dit bien papa moi
moi na soka sali mabe bakolobaka papa na ya edire bien te mais des fois papa bato aza bongo te famille moi nazowuta eza famille moko vraiment bokondima te mais moi nasali mabe libanda alors en ce qui concerne motuna na yo le chef de l'état ye moko aza na pouvoir aza vraiment na capacité ami kabolanda mundama za na babalabala aza la kuna pour contrôler misala nyonso non ye azwaka ba rapport donc chef de l'état alandaka média je crois amoni mécontentement ya peuple amoni ke peuple baza na esengo te bazo réclamer justice ya solo lokola ye aza chef de l'état aza na système ya état de droit esalama po peuple amonaka oui baza na mboka ya état de droit. Est-ce que état de droit ngo pe na mboka Congo ezalaka bien ezalaka te papa état de droit ezalaka bon na ba acte modèle oyo peuple akolobaka état de droit ezate mais nous sommes là pour encourager les chefs de l'état à l'acte peuple le vrai état de droit. Donc Félix président Félix il fallait le cas loba à propos acte et salami donc selon il fallait le cas loba alors la peuple moi loko ata akolobate mais à l'acte peuple le vrai état de droit. OK ndenge basamisaki monsieur Kamere liboso na TV soki azonosamba lisusu peuple amona kamera sambi lokola bakatelaki 13 ans soki bakokata peine na ye ata na 10 ans mais bamona monsieur Kamere azopirige peine na ye comme si pas qu'on se m'appelle prison hein bah ça m'appelle prison on a bakane ba caméra comme il ba qu'on se m'appelle prison na eh les allez consommer inflation ça consommer peine érotique à la fin il faut piriger yango donc il faut piriger yango donc au piriger yango Sarkozy bakatelaki ye soki combien de mois ya prison en France n'est-ce pas un président donc il peut pas piriger yango tout le monde va président bakota ba prison afa soki asalaki yango a piriger yango. OK donc selon Kamere il fallait piriger yango wow assumer yango. OK tokoluka ba siko tokoluka ba Jamal aza wapi donc pona oza pe na besoin te ba ke Jamara aza wapi ngaite peuple congolais fa ba Jamal aza wapi. Wow. OK. Merci beaucoup papa. Lilobano ya suka ezalini pa matoto comme na souffrir à la fin. Na ete soko loba nini soko baksa mo eloko à propos makambo ya Kamere bien okoko loba nini bandeko bazola na biso bien okoko encourager peuple congolais nini peuple congolais okoko soutenir okoko bisa bango ndenge nini pona makambo ba mo ba encouragement et ko sala bango pe moi bien. Merci mingi pour nous inviter na plateau na yo di lobananga ya suka ezali peuple congolais ne baissez pas les mains pas qui est mon côté ne baissez pas ne vous découragez pas nous avons un pays qui est immensement riche nzamba pambola mabele wana donc on se retrouver si seulement si peuple congolais donc comme unis ceux qui peuple congolais à l'accès bolongo ya sur le peuple congolais les congolais à se retrouver à cause de ba droit na ye donc na oezo salema nous avons besoin d'un Congo fort au travers le peuple congolais, un Congolais conscient. Donc, peuple congolais, conscience na yo et ça là, et surtout, demandons à Dieu, pour y appeler ça biso mabele wana, que Nzambe wana azala toujours leader na biso na yo todo ça là, comme on Nzambe ezala impliqué na kati. Là, nous verrons la gloire de Dieu. Merci mingi. Comment Nzambe ezala impliqué na kati wana tokomona loboko na Nzambe na mboka Congo. Amen. OK. Merci beaucoup papa langa merci beaucoup Nathan ozwi tikete nzamba lola salo subola monata na yo merci beaucoup. Nzambe apa mola nyonso. Bye bye. Merci beaucoup bandeko na ngai na si bolandi papa na biso alobi tellement bien ngai nazali sunelo ko moka koloba te ezali ka to ba analyse ya ko poser bandeko basali politique ba question na oyo leki et pas ndeko na biso Kamere balobi normalement baza pe na besoin ba ne papa solo ba alobi ke toza pe na besoin ya koyeba mundele wana mundibu wana aza wapi azaka na prison be pa bima pe na ndenge ya mayele point d'interrogation. Merci beaucoup na ba moure merci beaucoup ba moure zinanga o bolandi émission tina suka merci beaucoup na partage na bino merci beaucoup na ba j'aime na bino merci beaucoup na soutien na bino balobi merci beaucoup merci beaucoup na ba famille nanga
bamoureuse na ngai loka olobeza te mais ifana lobaka na sebe ba merci na mutu nyonso tazo soutenir nga na mutu nyonso a partager vidéo merci beaucoup na Dani Chimangala babi na kata kine babi staff amabi ya Star TV babi mobalo aboya na ye Carolite babi soko moni e mwindo ya bio na peso mbote mingi place ozali merci beaucoup na bandeko na nga merci beaucoup na Nunusenga TV merci beaucoup na Mboyo TV merci beaucoup na bandeko nyonso bozali na ligne na pesi bino ba bisou bobo sate bandeko nanga bobuke ba suki na bino bo commander ba perruque na abonnez-vous massivement Mabi à Star TV ya biso esika yango ye bomona ba Star tout boningaka nga monona za ba fan na ngai ba boninganga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV oya ku s'abonner ta kurate pona nini na kurate okurate po ukutala ba théâtre te ukutala ba gagi te ukutala ba émission te yango turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Soko bosha nyo kanshika biya ngana ringia mani ya kami kapesa nga pasadi wa